sango ya mawa la famille, sango ya kolelisa, sango ya kosala nzoto malili. Nzambe, Davina apwa, osali biso boye pona nini nzambe na lola. Boye bisanga keno makambo ono zo yoke eza ya lokuta, s'il vous plaît. Ezala ya solo te. Ezala penza ya lokuta nzambe na ngai. Davina, mama millionnaire. Davina copine ya Linda. Davina. Oyoka nde Linda albenga kayo yaya. Oza wapi? Davina makambo minene boye pona nini? Biso famille bota tosali yo nini yaya? Oyekeli biso ata pasi pe mawate. Est-ce que bavanda na baninga boye? Davina, s'il te plaît lamuka ko, tika baje wana. Lamuka penza Davina tika baje wana. Tika baje. Oza mwasi ya libala. Babala kiyo. Davina tika baje. Bandeko nanga kande boyebi Davina azalaka mwasi ya libala. Davina babala ye. Davina ezate keno batia ye zemi te. Mwasi penza ya libala. Mwasi penza o balobaka penza mwasi ya libala zala mobali na ye certifié. Toye kolala kolamuka bandeko nanga na ya pasi pe mawa. Toye kolala kolamuka ka boye na mokili mawa te mama millionnaire. Mokili mobimbe yebi ke Davina azalaka na ye millionnaire. Mokili mobimbe yebi ke Davina azalaka na ye mwasi ya mbongo. Mokili yebi ke Davina azalaka mwasi ya chance. Bandeko nanga toye kolala lelo oyo na basango ya pasi, s'il vous plaît. Botiela nga nanu ba j'aime. Bandeko nyonso bookota botiela nga ba j'aime. Tiela nga j'aime ba j'aime ebele. Sala commentaire na vidéo na biso, partager. Soki oza famille bota partager. Nga na lingaka toujours so na osala likambo. Toyebi déjà batunini tozo s'adresser na bango. Famille bota partager. Po aweza dossier o etali penza famille bota. Bandeko nanga biso nyonso toyebi histoire ya libala ya Davina. Boyebi biso nyonso ndenge Davina akota na ndako ya libala ezalaki na ye libala na yete, ezalaki mobali na yete, eza mobali te keno bakutana na ye, eza mobali te keno ndenge toyebi batu nyonso soki ake kokota na ndako ya libala, cela veut dire que eza mobali moko babanda na ye, bakota masolo, après kokota masolo à un moment donné batu baye kobalana. Avec Davina c'était pas le cas. Davina ezalaki libala ya ndeko na ye cousine na bango. Cousine na bango ka ndenge ezalaka aye kozwa libala ya malonga mobala ya mbongo. Na kozwa penza libala malonga mobala mbongo, Davina motema pasi. Davina motema ekomi kopela ye moto. Davina na mama na ye bazo sangana. Balobi biso tokotika ndeko na biso avanda na libala wana te, cousine avanda na libala wana te. Davina asali partout les moyens ye na mama na bango bakoti na kokota kindoki. La famille makambo ona obetela bino lisolo eza makambo solo. Batu o bayebaka parcours pe via Davina te, lelo nde boyoka. Davina na mama na ye basangani basali kindoki la famille. Pona okende kosala nini kobebisa libala ya moninga, libala ya cousine na bango. Davina azalaki soki azuka mobali. Il faut bebisa mobali wana mutu mobali azala neti mutu aliboma. Mobali azala neti mutu moko mutu esalaka te. Soki Davina na mama na ye bayebisi mobali wana kendo yibela biso mbongo. Mobali wana ezala wapi akokende koyiba. Abande okipe bisika ya kokende koyiba mbongo te. Ezala kande boyebaka batu mosusu bayibaka bambongo na babank. Mobali soki alingi ka Davina, si faut que mobali wana ekende oyiba mbongo na bank akokende na facilité. Ti boye komona Davina ye kokota na ndako ya cousine na ye. Abengana penza cousine na ye na ndako ya libala. Ye Davina avanda. Et c'est sûr, Davina avandi. Davina avandi na libala ya cousine na ye. Azotala ta simate ke toza makila. Makambo ona osale makate ye azotala ngote. Ye l'essentiel avandi na ye na ndako ya libala. L'essentiel azane mwasi libala. Aye kovanda na ndako ya libala. Ye mama mokonzi. Akomi coordonner makam nyonso. Akomi kokonza nyonso. Awa basalaka boye. Mobali pe mbongo akosakana te. La famille. Avandi penza mama mokonzi ti bomona Davina fier matakita
kolata ba voyage ke zongi nzoka Davina avanda na ye na libala ya cousine na bango abengana penza cousine na ye ya makila na ye cousine na ye otolobaka penza ya makila na ye abengana ye na ndako Davina avanda siko bino moko boyebi balobaka toujours eza na batu mosusu basimbaka bango te Davina tikala koyeba te ke no cousine na bango aza mwasi ya losambo aza mwasi oyo akendaka koluka nzambe 12 heures aza mwasi oyo azalaka 12 heures soki ebeti atie mabolongo na se Davina tikala koyeba bango te kande ezalaka cousine na bango bisika kendaki mabolongo ka na se azolela nzambe azotia tolo na ye na se azoyebisa nzambe nga libala na nga ekokufa te nga ifo nazonga ka na ndako ya libala na nga libala na nga bisika nyonso moto asimbaki nga libala na nga ifo ezonga la famille toyaki tolali ka boye tolamuki jour mosusu tomoni ka Davina ye wana bandi mbangu bato bazosambela na ndako Davina mbangu neti moto aliboma atiki libala atiki bomengo na ndako oyo ya bande kowelela Davina akimi na ndako ya libala tala ata sima te tango Davina ye kokima batu nyonso bakomi kotuna eza nini libala ngwa Davina ekufi azonga epa na bango siko bino moko boyebi soki nzambe abandi likambo akomisaka ngo tina suka nzambe azalaka neti mutu te keno abandi likambo na kokontinue après 2 minutes na lembi nanu te nzambe soki abandi likambo akomaka nango tina suka tango Davina ye kozonga epa na bango moto ezolanda ye mama na ye na kamarade na ye kindoki oyo babanda ye kosangisa kamarade ya mama miso ekufi mama na ye makolo ezobouge lisusu te siko Davina nini ekomeli ye Davina akufi atiki bomengo atiki mobala cousine na bomoi la famille histoire on azobetela bino kande boyebi mama misuni mama bikomakoma mama bikeomakioma bandeko na ngai eza histoire ya filme na biso oyo ezoleka cheye moko Poutine de l'écriture la patrona Bellevue kobombisaka bato est-ce que bakomaka boye bakomaka penza boye mama Bellevue coup de chapeau na ba comédien nyonso bajouaki na filme na biso torsion de l'intrigue ba comédien nyonso o penza bapesaki le meilleur d'eux en tout cas coup de chapeau na bino filme moko vous savez la famille mosusu naza musala posa kaka musala esila kasi kala kendo tala filme musala esala mbango esila ngana kota na filme bomoni suka en tout cas goût de chapeau na papa Gingombe a joué qui vraiment kitoko mama Bellevue Poutine tielaka biso papa na biso Gingombe tiaka ye na ba filme papa Blaise toza na bango posa makasi bayaka mingi na ba filme moko kitoko tala réaction ya mama Étoile tango aye comprendre ke mwana na ya kufi tala ndenge asopelaki priska mai mama Étoile mama oyo Zambe na lola yozalaka famille bota mama kokende bisika mosusu te bakokende obebisa talon na yo kote mosusu te kotala papa Serge papa Serge penza kotaka na nyonso ezala mutu akisi ezala mwana nzambe ezala papa moko oyo penza nyonso akotaka Junior coup de chapeau à toi mon fils tu as vraiment tapé papa na biso Saint-Paco mama Bella tielaka biso pe Saint-Paco en tout cas a joué kitoko bomonaki mama top apesi nga penza mate ya kitoko omoni bana nzambe soki mwana sali mabe sambela nano avant kobeta ye omona mwana ozonga na nzela eza penza enseignement moko kitoko ya kitoko penza makasi filme moko kitoko mama ani coup de chapeau comme d'habitude Kenny yo bongo na papa JR osukisa papa JR tina suke Elena non tu es vraiment la meilleure na kolobango
Mama na biso mama Marie-Hélène. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, oza na besoin ya mutuka, oza na besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Sango ya pasi, sango ya mawala fami, sango ya kolelisa, sango ya kosala nzoto malili. Nzambe, Davina apwa, osali biso boye pona nini nzambe na lola. Boye bisanga keno makambo ono zo yoke eza ya lokuta, s'il vous plaît. Ezala ya solo te. Ezala penza ya lokuta nzambe na ngai. Davina, mama millionnaire. Davina copine ya Linda. Davina. Oyoka nde Linda benga kayo yaya. Oza wapi? Davina makambo minene boye pona nini? Biso famille bota tosali yo nini yaya? Oyekeli biso ata pasi pe mawate. Est-ce que bavanda wana baninga boye? Davina, s'il te plaît lamuka ko, tika baje wana. Lamuka penza Davina tika baje wana. Tika baje. Oza mwasi ya libala. Babala kiyo. Davina tika baje. Bandeko nanga kande boyebi, Davina azalaka mwasi ya libala. Davina babala ye. Davina ezate keno batia ye zemi te. Mwasi penza ya libala. Mwasi penza o balobaka penza mwasi ya libala zana mobali na ye certifié. Toye kolala kolamuka bandeko na ngana ya pasi pe mawa. Toye kolala kolamuka ka boyena mokili mawa te mama millionnaire. Mokili mobimbe yebi ke Davina azalaka na ye millionnaire. Mokili mobimbe yebi ke Davina azalaka na ye mwasi ya mbongo. Mokili yebi ke Davina azalaka mwasi ya chance. Bandeko na nga toye kolala lelo oyo na basango ya pasi, s'il vous plaît. Botiela nga nanu ba j'aime. Bandeko nyonso bokota botiela nga ba j'aime. Tiela nga j'aime ba j'aime ebele. Sala commentaire na vidéo na biso, partager. Soki oza famille bota partager. Nga na lingaka toujours soki na osala likambo, toyebi déjà batunini tozo s'adresser na bango. Famille bota partager. Po aweza dossier o etali penza famille bota. Bandeko na nga biso nyonso toyebi histoire ya libala ya Davina. Boyebi biso nyonso ndenge Davina akota na ndako ya libala ezalaki na ye libala na ye te, ezalaki mobali na ye te, eza mobali te keno bakutana na ye, eza mobali te keno ndenge toyebi batu nyonso soki ayeke kokota na ndako ya libala, cela veut dire que eza mobali moko babanda na ye, bakota masolo, après kokota masolo à un moment donné batu baye kobalana. Avec Davina c'était pas le cas. Davina ezalaki libala ya ndeko na ye cousine na bango. Cousine na bango ka ndenge ezalaka aye kozwa libala ya malonga mobala ya mbongo. Na kozwa penza libala malonga mobala mbongo, Davina motema pasi. Davina motema ekomi kopela ye moto. Davina na mama na ye bazo sangana. Balobi biso tokotika ndeko na biso avanda na libala wana te, cousine avanda na libala wana te.
Davina asali partout les moyens yena mama na bango bakoti na kokota kindoki. La famille makambo ona obete la bino li solo eza makambo solo. Batu oba yebaka parcours pe via Davina te lelo nde boyoka. Davina na mama na yeba sangani basali kindoki la famille. Pona okende kosala nini kobebisa libala ya moninga. Libala ya cousine na bango. Davina azalaki soki azuka mobali. Il faut bebisa mobali wana mutu mobali azala neti mutu aliboma. Mobali azala neti mutu moko mutu esalaka te. Soki Davina na mama na yeba yebisi mobali wana kendo yibela biso mbongo. Mobali wana ezala wapi akokende koyiba. Abande okipe bisika ya kokende koyiba mbongo te. Ezala kande boyebaka batu mosusu bayibaka bambongo na babank. Mobali soki alingi ka Davina si foke mobali wana ekende oyiba mbongo na bank akokende na facilité. Ti boye komona Davina ye kokota na ndaku ya cousine na ye. Abengana penza cousine na ye na ndaku libala. Ye Davina avanda. Et c'est sûr, Davina avandi. Davina avandi na libala ya cousine na ye. Azotala ta simate ke toza makila. Makambo ona osale makate ye azotala ngote. Ye l'essentiel avandi na ye na ndaku libala. L'essentiel azane mwasi libala. Aye kovanda na ndaku libala. Ye mama mokonzi. Akomi coordonner makam nyonso. Akomi kokonza nyonso. Awa basalaka boye. Mobali pe mbongo akosakana te. La famille. Avandi penza mama mokonzi. Ti bomona Davina fier matakita. Kolata ba voyage ke zongi. Nzoka Davina avanda na ye na libala ya cousine na bango. Abengana penza cousine na ye ya makila na ye. Cousine na ye otolobaka penza ya makila na ye. Abengana ye na ndako. Davina vanda. Siko bino moko boyebi. Balobaka toujours eza na batu mosusu basimbaka bango te Davina tikala koyeba te ke non cousine na bango aza mwasi ya losambo. Aza mwasi oyo akendaka koluka nzambe 12 heures. Aza mwasi oyo azalaka 12 heures soke beti atie mabolongo na se. Davina tikala koyeba bango te. Kande ezalaka cousine na bango bisika kendaki mabolongo ka na se. Azolela nzambe azotia tolo na ye na se. Azoyebisa nzambe nga libala na nga ekokufa te. Nga ifo na zonga ka na ndako libala na nga. Nga libala na nga bisika nyonso mutu asimbaki. Nga libala na nga ifo ezonga. La famille. Toyaki tolali ka boy tolamuki. Jour mosusu tomoni ka Davina ye wana bandi mbangu. Batu bazo sambela na ndaku. Davina mbangu neti mutu aliboma. Atiki libala, atiki bomengo na ndaku. Oyo ya bande kowelela. Davina akimi na ndaku alibala tala ata simate. Tango Davina ye kokima, batu nyonso bakomi kotuna. Eza nini? Libala ngwa Davina ekufi. Libala ngwa Davina ekufi. Azonga epana bango. Suko bino moko boyebi. Soki nzamba bandi likambo. Akomisaka ngoti na suka. Nzamba azalaka neti mutu teke no abandi likambo na ko continuer après 2 minutes na lembi nanu te. Nzambe soki abandi likambo akomaka nango tina suka. Tango Davina ye kozonga epa na bango, moto ezolanda ye. Mama na ye na camarade na ye kindoki o babande ye kosangisa. Camarade ya mama miso ekufi. Mama na ye makolo ezo bouger lisusu te. Siko Davina nini komeli ye Davina akufi. Akufi, atiki bomengo, atiki mobala cousine na bomoi. La famille histoire on azo bete la bino kande boyebi mama misuni, mama bikoma, mama bikoma. Bande kolanga eza histoire a film la biso. Oh ezo leka, cheye moko puti de l'écriture la patrona. Belle ko bombisa ka bato Est-ce que bakoma boye? Bakoma ka penza boye mama Belleville. Coup de chapeau na ba comédien nyonso ba jouer ki na film la biso torsion de l'intrigue. Ba comédien nyonso penza ba pesa ki le meilleur d'eux. En tout cas coup de chapeau na bino film moko. Vous savez la famille mosusu naza musala. Po saka comme ça les si la kasi. Kala kendo ta la film. Musala sala mbango si la. Nga
Tana kota na film. Bomoni suka En tout cas, goût de chapeau na papa Gingombe a joué qui vraiment kitoko. Maman Belleville Poutine. Tiens la kabiso. Papa na biso Gingombe. Tiaka na ba filme papa Blaise. Toza na bango posa makasi ba yaka mingi na ba filme. Filme moko kitoko. Ta la réaction ya maman étoile. Tango aye ko prendre ke mwana na ya kufi. Tala ndenge asopela ki priska mai. Mama étoile, Mama oyo. Zambe na lola. Yo zalaka famille bota mama. Kokende bisika mosusu te ba okendo bebisa talon na yo. Kote mosusu te yo kotala papa Serge. Papa Serge penza kotaka na nyonso. Ezala mutu akisi. Ezala mwana nzambe. Ezala papa moko oyo penza nyonso akotaka. Junior, coup de chapeau à toi mon fils. Tu as vraiment tapé. Papa na biso Saint-Paco. Mama Bella, tu es la biso pe Saint-Paco En tout cas, a joué kitoko. Bon mona ki mama top. Mama top apesinga penza mate ya kitoko. Omoni bana nzambe soki mwana sali mabe. Sambela nano avant ko beta ye. Omona mwana ozonga na nzela. Eza penza enseignement moko kitoko. Ya kitoko penza makasi. Film moko kitoko. Mama ni. Coup de chapeau comme d'habitude. Kenny. Yo bongo na papa JR. Osuki sa papa JR tina suke. Elena. Non. Tu es vraiment la meilleure. Nakolo bango. Maman la biso mama Marie-Hélène. Yasika ya kitoko batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omatina mutuka oyo yo moko osepeli soki omatina mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko